Maman, oui, maman Rebecca, yondo vandarana maman na to sala flash 10 minutes pour na te salelo te toza matanga ezaka po batu ba yoki batu ba eba ke toza place na yo eza yo mutu oza vraiment tête ozo zala na yo pété donc présence no eza très important na minute asa kumi Bilbao azanzela azoya na mwasi ya Clément bazoya leki na ye mpe ya mwasi azala na Angleterre mpe azokoma jeudi tosolaki na ye azubi azokoma jeudi. Ok, voilà. Bon, bonjour à tous, c'est Patience TV. Je viens rapidement, je suis à Victoria chez notre sœur qu'on appelait Mabéa, qui s'appelait au nom de Béatrice, qui nous avait laissé depuis hier. Donc je suis ici parce que vous m'avez appelé, vous m'avez recommandé, vas-y. Je suis venue rapidement pour rencontrer ses voisins, ses amis, ses proches. Ici, je suis dans sa maison où Mabéa vivait. Donc, c'est pas une histoire, c'est la réalité. Mabéa s'est fait tuer. Donc, maman, ils appellent 10 minutes de quartier. C'est juste pour Batou, Baye, Bapo, Batou, Bayoki. Mais Batou, moni Batou, mukile s'est évolué, maman. Mouto koyo kama solo koyo kama koza sur place c'est différent. Ngana outi directement na donosti na uniquement benga ki Mabéa tout so manani mani depuis lobby et azaki likolo. Bon, mon a téléphone, vous voyez comment les téléphones sonnent, ça sonne parce que là c'est scandale chez nous en Espagne, on n'a jamais entendu. Maman Rebecca, pardon, il y a un vent dans ta une minute, nous avons mis maman na ebi que voyage, tu vas na biso calme, so pour l'into tio maboko to tchai, to za basi, hein. Ils a facilité. Donc, oui, maman Rebecca, au kokiko expliquer biso lingolo bana français to lingala, sukolo. Oh, kolo langyo ke kende musika po eza sango ezo kende famille bato bele baza paniquer na situation. Alors batindi biso urgemment to yakuta na yo mutoza ndeko na e voisine na e bozala na enda kumoko est-ce que makambo bazolo ba ke Mabéa ami bomi eza solo bon gai na koloba bo gai na za Rebecca na fandi na mama Béa 8 ans presque awana kati ya ndako to fandi très bien aza lokola leki na ngai donc na fandi na ye très bien naza na pasi mingi eza likambo ya koloba te ya mibomi eza pasi moto esali ye ndenge wana eza likambo ya koloba te mwana na ngai akoki koyawa parce que ye moto akolisi pratiquement mwana na ngai nazalaki kolela nalobi boye mama Béa mpona nini boye na ndako na ngai camarade likambo ya boye elekela ngai oyebi mwana na ngai oyo ye akolisi aye alobi na ngai boye mama koloba boye te koloba boye te mama Béa aza moto ya motema malamu mingi koleka moto nyonso ayebi mama Béa soki akomaki na niveau oyo ke azwa décision oyo ya monene azalaki lisusu komona opportunité solution mosusu te mama mau alobi koloba bongo te sino na kobenga ye pe aya atémoigner donc mama Béa eza pasi
moto esali ye ndenge wana. Donc topanza sango te ke ase suicide asali boye eza likambo ya kose suicide te azalaki koluka nde kimia tomeki kopesa ye courage nyonso tofandi pembeni na ye motu nyonso to azalaki pembeni na ye. eza bapoche baye mpe juste moni bato bazoya oyebi awa vraiment eza panique, c'est panique bato awa vraiment mama Rebecca o bandeko bauti biliba o bango mpe bakomi donc mabea azali koluka solution papa. Mama ni loba muke Christian tuma loba muke yo nde mutu pe tokotikala na yo awa zwa makasi meka ko expliquer muke ke eza ya solo mabe azali lisusu te nde mama Rebecca alobi loba ta 1 minute to tinda po eza nango direct okende bato bapartage eza juste toye po toyebisa bato ke makambo ya mabe eza vrai yo confirmer mabe azate. Mabe azate to ana ndako ya mabe ndako na epenza yango toko filmer ndako te mais po boyeba apenza ndako ya mabe so to telemi na fenêtre bozomona eza penza to likolo bomoni to likolo pe nous sommes en 7e où elle s'est fait tuer ici c'est la 7e voilà 7e moi je suis à 7e voilà donc Mama Anifi. Awa kolela. Donc epesi pasi bato basatandaki te. Donc téléphone ma bato bazobenga makambo eza nga na komi fallait na koma depuis Tongo. Il voulait arriver plus tôt, mais à cause de vos appels, il y a trop des appels. Patience à arriver, ndeka bomoni. Mabea yeni. Ngala zana ndakwa mabea to na 7e place maman na biso akufi na 7e niveau yango. To juger mutute. Ndenge mama nani alobaki soki amonaki ke solution eza akenda tika biso mama Rebecca bo siko lokola yo oza voisine oza ndeko oza mama
ya bana ebele lokola likambo ekweli yo yo koyebisa communication okopesa na communauté po ambassade batutu bazoloba to okutana to okipe kozo voyager donc nouvelle nino kopesa pona bandeko est-ce que mabe azana muto ko prendre charge est-ce que mabe azana besoin ya lisungi na biso communauté to zala na poto tia ne sika kimia ezande ni message ni ko lancer o eza très important pour na communauté eloko na uti koloba sikoyo mwana na ngai pe aza koya mpona kopesa message mama beya aza mutu moko ya motema malamu naza koloba azalaki te azali amarke biso na motema na ye ya bopeto ya kimia ya tranquille. C'est pourquoi ngai nalingi te likambo ya koloba likambo toyoki suicide boye na boye nalingi koyoka ngwata mokete mwana na ngai aza koya koloba awa pona koloba lokola mama be asali likambo moko ya boye na boye jamais. Mama be asali azalaki très dépassé eza souffrance muntu esali ye ndenge wana donc nalingi vraiment kombo ya mama beya ezala na bopeto ezala na bopeto azalaki lokola akomi bloqué na mutu aza komona solution mosusu eza te azalaki na mwana wana moko kaka bozo comprendre mwana aza komona na tende likambo yango wana zobenga mawa ye benga mao loba muke to kaze sina mama ni loba ta muke anatanga mwana ya sipe o eza mama ni téléphone ezo sonner lobinga ku to sonner na minuit passé je me rappelle. Merci. Maoua, entra, por favor, Kalinga. Entra, por favor. Elle ne comprend pas les lingala, mais elle parle le français. Ah, tu parles français. Pour maman? Non, mais c'est tout ce que j'ai dit à elle. C'est pas. Je pense que c'est pas bien de responsabiliser maman. Parce qu'il faut comprendre que quand quelqu'un arrive à cette situation, c'est parce qu'on l'a obligé à arriver à cette. Qu'est-ce que tu vas faire s'il n'y a pas de solution dans la vie? Pourquoi vivre s'il n'y a pas de solution dans la vie? Tu vois, alors maman bien, elle n'a pas fait ça pour nous faire du mal. Il faut penser qu'elle n'a pas fait ça comme quelque chose de mal. Parce que maman était très bonne pour penser à nous faire du mal. Tout d'un coup comme ça, sans penser. Mais elle n'a pas fait ça pour nous faire du mal. Elle n'a quoi? Oui, ma chérie, mais Mabéa a des amis, des connaissances. Mabéa a vécu avec beaucoup de gens qui nous ont appelés partout. Moi, on m'a envoyé personnellement pour que je revienne ici chez vous à la maison. Parce que les nouvelles est tombées. C'était comme... c'était grave dans les oreilles des gens. Donc, maintenant, comme on est ici, toi, quel message tu peux lancer à sa famille, sa propre famille qui vont recevoir ça, ou ses amis, ses proches, par rapport que tu étais avec elle? Tu étais la même maison avec elle, était comme ta maman. Oui, oui. Tu as vécu beaucoup d'années avec elle. Quel message de soulagement que tu peux lui donner pour qu'il ne s'inquiète pas pour lui? Elle souffre plus. Elle souffre plus, elle est en tranquillité. Quand elle est en tranquillité, et là, elle ne souffre pas tous les jours, tous les heures. Tu vois, maintenant, elle est tranquille. Elle est en paix. Parce qu'elle souffrait beaucoup pour elle. Déjà, elle a gagné sa paix, sa tranquillité, c'est ça. On ne peut pas la responsabiliser, quoi que ce soit. Elle était souffrante, elle n'était pas en paix, tous les jours elle avait mal au cœur, elle n'avait pas la tranquillité et maintenant qu'elle s'est reposée, elle a pris cette décision de ne plus souffrir, et bien nous devons respecter, c'est ça le message. On sait aussi que peut-être cette fois-ci c'est maman qui a souffert comme ça. Oui. Mais peut-être il y a quelqu'un à côté de lui aussi qui souffre, c'est ce qui est en train de souffrir, qui l'a oui. D'accord. D'accord, merci beaucoup maman Rebecca, c'était gentil avec ta fille. On va arrêter les vidéos, c'était pas pour aussi scandaliser. Vous savez que le monde a évolué. Les gens aiment écouter, mais voir c'est mieux. Les images les permettent que nous sommes là et l'histoire c'est vrai. C'est pas une fabrication, c'est pas une création de quelqu'un, non. C'est une histoire réelle qui s'est passée dans cette maison.
Donc, merci pour votre disposition et merci pour tous. Nous serons avec vous. N'importe quelle chose. Et à propos de son enterrement ou quelque chose, qu'est-ce que la police a dit? Ça, c'est quelque chose que la famille va traiter. Nous nous limitons maintenant à ce qui est de la famille, qui sommes avec elle ici. Tout ça, ce sont des choses. Ça, c'est le neveu de maman qui vient d'arriver d'Angleterre. D'accord. Donc, pour ce qui est, nous n'entrons pas dans des détails parce que ce sont des problèmes intimes maintenant qui concernent la famille. La famille va nous donner l'horaire, le programme. Non, les programmes, les horaires, non. Quand la police est venue, parce qu'elle était quand même, elle faisait partie de vous. Quand la police est venue pour prendre le corps, et après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, ils n'ont rien dit. Ce sont des choses qui vont rester, qu'on va transmettre à la confidentielles. C'est des choses confidentielles. À la communauté congolaise entière. C'est confidentiel. C'est quelque chose qu'on va donner à la famille. D'accord, merci. Nous ne sommes pas des juges ni quoi que ce soit pour pouvoir savoir qu'est-ce que la police a fait, qu'est-ce que la police a dit. C'est la famille, ça fait maintenant partie de l'intimité de la famille. Oui, d'accord. Merci, Maman Rebecca. C'est gentil et bon courage. Merci beaucoup. Maman Annie, Maman Rebecca a parlé de sa part. Toi aussi qui reçois beaucoup des appels, qu'est-ce que tu dois dire? Maman sali biso vraiment pasi, maman Béa zokisimité malabiso, maman Béa nous a vraiment, je sais pas comment dire, je sais même pas comment m'expliquer, le mot me manque, donc malobezanginga. On s'attendait à pas, on pouvait s'attendre à tout sauf ça, en tout cas tout sauf ça. Maman Béa Zaki, maman ya donc il y a libota munene mama beazaki libota munene ezala Maroc pisika fanda ezala en Espagne ezala bateau babina bakena musika. En tout cas je crois que mama bea mutunyo ça a une bonne pensée à mama bea mutunyo ça a un témoignage à mama bea tout ça donc malobeza et komi mama bea pasi akokaki lisusu te azaki na ezali kotransfert motema. J'espère la plupart de bino nyonso boyeba azaki na problème ya mwana amongaki ye alors douleur wana bino mutu na mutu ayeli akosupporte choc wana donc toza na façon na ye akozolela toza na façon eza ndenge moko biso tozwi nouvelle tozolela wa mosusu mpe azwi nouvelle eza te parce que azolela te nde aza na pasi te non, chacun s'est accumulé chaque chose na façon na ye neti ngai témoignage eza ebele mama patience ebele mama be aza mama abana ngai mama abana ngai nalala apungi nazwi avion nakii na voyage maabe atikala na ndako na ngai maabe ya olima classe ezala mbula neige azokima azokelambela bana ngai eza bango na classe famille ezaka obomotani na bango libumu moko te nzoka moto azala na lipambo linene ndenge nga lipambo nzambe apesa anga na poto eza maabeya amen nayebi te ndeni linde eza boye to eza pasi lobi nayaki mpona azwa ye awa epa Rebeka mpo Rebeka azovoyage lelo nayaki mpona ya kozwa ye aye ofande epa na ngai durant séjour ya Rebeka po azala ye moko te wana oyebisa ye nga Dieu dispose maabeya akoki choc wana te malgré jeudi babengi ye bayebisi babi bamoni mwana maabe akanisaki bakosi eka mpo bakiti motema maabe atelemi akomi mo malobo akokaki kokoma asengi maabe na Rebeka bolimbisi na geste azosala akomeli leki na ye na Angleterre azokoka esu te mpasi azomona motema ezozika ye akoki te maabe asali oyo akokaki kosala donc Maman Annie biso te remercier yo d'abord yo mutopesi biso adresse au Ndimi Toya. Vraiment merci, c'est gentil de ta part. Tozalaka toujours reconnaissant na bato bandimaka misala oyo po oyebi information
eza eloko moko très important. Toza na communauté moko awa na Victoria boza mukie. Communauté mingi eza na Bilbao, ba Madrid, ba France, partout. Et puis ndenge na moni mabea ebani mingi nga na yebi vi na ete me ba appel o tozui ba dérangement tozui. Ba tu ba bi bokende bon. To yebi ke likambo so ko il faut kokoma. O ba espagnol ba lo ba coste lo ke coste. Aike yega to komi to kutani mama Rebecca ya bibiso bien po ya bibiso bien tozokata direct to o eza mwana na ya uti Londres ye wana eza ma privé bazo meka ko lakisa ye mwa biloko mabea denda kwa mabea yango mabea aza isusti oyo bandeko ba uti Bilbao ba yepe abakutinga mama ani yeyo mama ani. Ma sœur, qu'est-ce que tu peux parler par rapport aux circonstances? Parce que moi et toi, on est venus aussi. On était scandalisés. Ça nous a touchés. Bilbao, c'est très loin. Tu es arrivé ici. Qu'est-ce que tu peux dire selon la situation qu'on a trouvée sur place? Mais tu la connaissais aussi? Ah bon? Oh mon Dieu. Merci d'avoir venu. Merci, on te remercie pour ta présence. Accompagne la famille, c'est le chemin de tout le monde. Tu as vu, comme notre fille a dit, on ne peut pas la juger. Si elle a décidé qu'elle pour être à l'aise, c'est quitter sa vie, ça c'est lui et son Dieu. Nous, on ne peut pas les juger, on ne peut pas les critiquer, donc on doit accepter. C'est triste, mais on doit accepter les situations, c'est déjà arrivé. Bon, maman Ani wana zolela asi alobi akokai koloba biso toza na Victoria na appartement ya mama Bea yango na 7e place akoyaki yango toza na 7e botala eza 7e donc montage ezate. Merci beaucoup bomoni ke tokomi sur place tokutani pena neve na ya uti Londres ayeka siko bakoti na chambre mabea bazola kisaye mwa makamwa mike ndenge ezali ya famille po mama mukolo ndako mama Rebecca azo voyager azo kende na ye. Donc biso tokotika yo sur maboko ambila ba programme makamtu tout tokosoa na communauté congolaise tokoyeba meboyeba ke mabea n'est plus. Merci beaucoup. Like ngavo ndeko na bino Patience TV nazalaki sur place na kutanda kwa mabea. Je suis sur place chez Mabea, je vais essayer d'accompagner nos sœurs pour essayer de parler, organiser, écouter un peu ce qui se passe ici. À suivre, à très bientôt. Merci de nous faire confiance. C'était votre sœur Patience TV. Je vous aime beaucoup et toi accompagner famille. Ndenge na makambo munene ko libiso na communauté, to beleli communauté congolaise partout dans le monde. Nous avons perdu notre sœur Mabea. Mabea ne plus. Merci à vous tous et très bonne début de la semaine à tous. Merci.